Bon siko pourquoi pas yo Robino Mondibu musicien oyo bimi lobby okende ko ignorer yaya na yo oyo abima déjà avant yo omona ngote ke ozokanga makambo na yo ngai Robino Mondibu vraiment na sepela na musique na yo za jeune mo travaillera bien pour nga on travaillera bien mais comment na ningo mo kumbela mamango eke kitoko te omoni ba faire rigola wana baza bato basali ya trop na musique na biso Congo. On comprend okanga mamango na yo pona ngai conseil na opesa na ye ka émission ale kaka azongaka wana a retirer ba parole mwana yolo obino botanga wana obino boninga bo pesa e ba ampleur mo bo na ba ne mo bo pona a produire JDT Molopwe eta ke JDT Molopwe aza artiste ya munene na kati ya mboka oyo fa bandana kolongola non microbe oyo eza na kati ya musique na ye mo ekenda. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous êtes en train de nous suivre. Un grand merci à Mami Dinou de partout à Zolanda Bisso. Et pourquoi pas dire un grand merci à Lionel Tiamala, Oazabongo na Simaya Caméra et pourquoi pas aussi Christian Kenzo. Binuto Bolingaka aura dimanche à s'abonner massivement dans ma référence télévision de Makambo. Donc vous s'abonner massivement. Na plateau dans la Zanga mon côté, je suis avec un frère. Non, il a bien découvrir Lionel Tiamolozo, Fongo la caméra déjà. Bonjour papa. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé uniforme maintenant au monde. Avant la poste vraiment le public va comprendre, va découvrir yo présentation na yo moko ekozala mieux. Ouais, ngai nazana kombo ya Bafi Banza Mobutu, le porte-parole chargé à marketing ya artiste JDT Molopwe par Popi. Ceux qui en a chargé à Mobutu Kombo vraiment. Ouais, chargé à marketing, il y a JDT Molopwe par Popi, donc Bafi Banza Mobutu. Ouais. Ok, merci beaucoup. Binoumo Roboyo, qui est quoi Boni producteur Nabiso Borel. Bowelinini, qu'est-ce qui s'est passé entre Bino et Borel? Bon, pour nous, on a question, on a pensé non, Mbote na président Nangaï, mon boss, leader Oazana Boté à l'épée à miel. JDT Molopwe par Popi, na pesi sous Bambote na mami bakemba back love. Donc ngai pona ko kota na ona question na wana premièrement na lina lobana ba fanatique o bazolanda biso que Borel c'est un frère. C'est un frère, il y a président ngai JDT Molopwe par Popi. C'était prévu à produire album o cher. Il y a président Nabiso, JDT Molopwe, album Nabino au fanatique vraiment Boubande Rosé là vraiment dans les bons artères principales. Les abons gang qui a filmé. Mais ils permettent de souhaiter compte tenu à l'enterre. Naye yango président a récupéré qui disque dire na minicho biso moko tozo produit album Nabiso. Mais to kangi mabokote to sengi na ba to bazana ba possibilité ba to bazana ba moyen ba monique ba ko produire album. Mais Borel a coquille marambo déjà temps. Borel a coquille marambo parce que ba PCO disque dit salama solo lala. Président anga ju disque dit na minute autant malamo ateli ba fanatique na ces plateformes YouTube so ba betika JDT Molopwe roi marquis ba omona ancien de Mozawana couloir de la mort love please folie tala degré. Donc monique y aller na lanterne mais biso sko to betango pampa. Parce que l'album est à 19 titres. Mais dans minute où tu as 4 titres on a la plateforme YouTube, les fanatiques ont déjà temps
ya au consommer yango ba mona dia ba couleur neni album ezoye la parce que calamité ba ozo ba remix ya école auto dédié ngona Eric Egwene Mobali bisiko wa ba fiston tremblement ba ozo ba mabanga na bango na ninga bien blague té quoi. Ok, merci beaucoup. Donc, tout ça là toujours, malgré le confinement, on a attaqué on a tout le témoigné confinement. Les candidats n'est pas malgré la côte mort, tous on a le confinement et les canons normal. Ouais, confinement et là bon, et les canons normal, les canons moins bien parce que tout ça va pas synamité ma. Excusez parce que on a ça bandeko direct bazar na Europe. Surtout tali niveau bat ba ko fait en Europe ezo bangisa preuve année président nga paza na Europe paza mikila poto donc mode confinement oyo na lo bavango na bandeko o baza partout na monde botosa bozala vuma esprit ya okita bovanda na ba palin tim mipepeo ekoleka po tozongela nyonso tolingaka tozongela yango na oyebisa na Mosisi Sambia mon poto ya solo ya propre ya soin Mosisi Sambia papa d'Alebon vraiment respecter mode confinement ne balobi que to vanda na ba parler parce que ba na ba parler partout dans monde to sandeti nga boye pour na invitation na yo ya on a yi talara yo OK, merci beaucoup tout comme on appelle musicien na biso nani Lionel Tiamala à la Coste. Alors, que non, à produire JDT. Est-ce que le niveau vraiment JDT, la coste est vraiment peu à avoir occasion à produire bien autant de gagner? Bon, la coste est artiste, toboité artiste et musicien, à salipé à moi mini la musique na biso Congo, mais à un niveau à produire moto qui balango alimate. Mais non, donc pour nangai na omonango ils ont d'une façon à zonga na page na musique à Congo. Vous comprenez? Parce que la coste est basée sur l'actualité, l'élo na musique n'engé kendele. Donc l'actualité na JDT. Na sima musicien au azana beauté à l'épée à miel yena ni JDT mon lopo pas popi. Vous comprenez? Parce que la coste est basée dans nous batumo bo o elike ba tikaka ba print. Au moni ngalo ba makambo avec raison. Atika ba print na musique à Congo mais tellement tu as compris o ya za quitté a bunga na ka bu na circulation mais depuis il était bunga na epika bu na circulation to mona ke pe suta beta ka tel loko teni nete nani ayebisio c'est bon nani ayebisio oyoka ba mama lekité nzembo moko toto cha l'époque mama leki silikoti nzembo moko hein silikoti. C'est téléphone ouvert, madame. C'est téléphone ouvert. Ambassadeur Ange Mwamba contredit na mambo na loba. C'est téléphone ouvert au tuna na ba fanatique ba ebisa au niveau nzembo na tout ça nzembo moko kaka na ba plateforme et tout. Mais abundi na ba album ya ba orchestre c'est presque tout ebimaka à l'époque. Bien public on a téléphone ouvert ka bango moko nde baloba que non JDT kenda to ba supposition te loko tenité yo musique ezara na kisasa te musique eza partout dans le monde JDT mon lopo pa popi azawana pour nous recevoir ça ba fanatique ne baza partout preuve année à hauteur beta na Canada na Montréal ezaki tout fait tout flamme Pelisusu a hauteur ko lancer a bomoni ba fiche ezali ba mamnyonsu que il fallait to beta na Paris na Paris on a chez Marthe Poso fallait tout bêta on a mais et l'équipe boye pour na mamba confinement oh ya ba corona fallait tout bêta déjà na Paris on a bobi ke boke meka JDT kutu président Fali a bêta te JDT za parmi ba musiciens oh ba bêta en Europe depuis déjà maramba combat et banda ya bêta na eka ya bêta na ba fruit d'ici a bêta net ba oser la biso na fruit d'ici na makasa docteur ben calamité tous en Afrique d'ici loin. Ouais, calamité tous en Afrique d'ici loin donc ils ont la somme donc il y biso Nicolo ma bonne ligaka. Nzambe donc allez qui ça. Oh, JDT l'autre musique neni JDT aza artiste nene na mboka au Congo. Artiste minene na mboka boye bana ba sala ba effre ba sala musala we ba toi TV. Mais biso siko soyo lo ba artiste minene o ba sala misala ba omona. Biso to cho boka ka nzembo moko mikolo na plateforme YouTube. Nzembo moko Love Please Folie. Mais to mettre longo 25 banderoles.
na ville ya Kinshasa. Nzembo ka moko mais 25 banderoles. Omona biso musala na biso tozala na ba stratégie na biso neni to kumbela yango. Bien si nzembo so bimis nango ko tika nango ka yango mo bongo pe bando bunda nango e beta ba mikolo na ye sala ba pagaille ya ba na ndenge. Oui, c'est bon. Mais biso to lingara sko tozana structure na biso moto arasoki to tie nzembo photo tia pe na ba support mo bo ezo accompagner nzembo. Omoni mutu tango atambo na nzela oyoka musique ya JDT beta ayoka nzembo love plus folie atambo pe na banzela na ba endroit omona banderole yango vraiment boy parce que tango yisa biso to beta te donc ezo comme ça na ba fanatique balinga JDT molo ba fanatique ba bikeza bongo biso tozo beta preuve année tozana ba contrat bana ngola bo continuer toujours kozela biso kala minute tozo ya wana na kati ya Luanda ba Fabrice Phare DC bilanga makofi bino bo assurer sécurité na kati ya Luanda wana ba PMC Japon ba Jarul Diable ba Yelko papa na Max ya donc bo kitamite ma kala minute tozo na kati ya Luanda wana malgré boy na la coste qui a produira binoté donc ça na boy était na loba o eza ba vérité on comprend na loba o eza ba vérité. Mwana yolo o bino bo tanga wana o bino bo linga bo pesa e ba ampleur mo bo na ba ne mo bo pona a produire JDT Molopo eta ke JDT Molopo aza artiste ya munene na kati ya mboka oyo fa banana ko longola non microbe o eza na kati ya musique na ye mo ekenda musique ne kenda lelo oyo so yo ayoka na rate na Kisasa ba ebiete ba yoka ka ele sute na Kisasa lelo oyo tangilanga ta bina filete mwana ya JDT Molopo mwana ya Fablo Maestro koko ya Weranson to so la bien so lelo oyo lo bageno JDT musique esimbate komanga na rotambo na mutuka ebi combien de ba porte-parole lelo o na ville ya Kinshasa o ba mena ba via passi pour no mona porte-parole moi yé na émission na soin boy na ba bâche modèle oyo bazali que non bien vaincu à part ça peut avant na kisenso te avant na malou ekate avant na place mo ya bien baninga na ba yaka tout ça la émission na parler na yebi akay. Tu vois? En tout cas, merci. Donc, babi porte-parole, il y a swag, porte-parole, on a un contact, donc après à $50, il y a transport, on a biso, quand il y a transport, on a biso déjà pour les déjà bien, tout le sait que il y a bon déjà. Tout le monde qui est sous frère, on a biso à Fandé, à l'écart qui n'a émission et pas nati locale. Les cas qui une émission à lobby qui est mutu à la qui ça ou irakoemba mambo musique et en plus ndenge JDT azalaki kuna azalaki musicien moko est compétent en azalaki na wenge maison mère azalaki est compétent vraiment azalaki vraiment complète ndé baninga musu bazalaki pona yo tango yo ka message wana qu'est-ce que tu peux dire? Ah bon pour on banda non na question na pesino moto na Shaggy les banquiers moto moro bien moto na kati ya batu Shaggy les banquiers Mosisi Sambia papa d'Alebon nani udu Alain Pela Alain Pela donc Alain Pela c'est un grand en musique à Congo to boité aza artiste mo boye atika ba print tu vois mais yako kitisa président Weranson wana ba polémique wana to mona ngo et qui n'est même pas na lignée tu vois quel que soit yo au apporta moi implice na musique ya président Weranson te ya lobi ko apporter te me ko lakisa ngana limité que Alain Pela afande à lakisa président Weranson musique na niveau ya président Weranson ndenge président Weranson lelo oyo abimisa batuloro la ba JDT Molopo pa popi leader oza na beauté ya l'épée ya miel ndenge président Weranson abimisa lelo ba Ferrego la char de poule abimisa lelo ba Babindombe ba Serge Mabiala ba musicien danger donc il a limité que afande akoki ko lakisa mutuloro président Weranson koyemba wana vraiment na kosenga na vie na ngai parce que ça mon colo na ngana âge na kosenga na vie na ngai il faut récupérer moi ba parole wana donc retirer yango parce que auto bimisaka ezaka na on peut na facilité ya koleka koloba ke noté na retirer moi o na lobaki pour na vie na nga Weranson tout ça et ça on peut l'autre parce que fan na za de mutu mo bo na ebika solo laka on comprend mais ko linga te ko toucher ba misisa bisko elalaki ba nerf bisko elalaki nango pongeur o toucher ba tulora ba Sankara de Kunta na pese mbote parce que na ebike vie na ngai a solo laka mais na ebike na mbeza nango bien.
Mais là mususu Isaac monte que JDT afrina ba musicien. Afrina ba musicien par rapport à quoi tout monde ba musicien na moko longwa ke kenda ke pas fali ba voyage mbala moro ba Zénith azobeta musu pa kende pa we ranson j'ai fongwa mais moko avant nani azo vanda na poto mais azo se parvenir ko se comparer na ba musicien ba auto mona ba fan de ba tout na lobby hein afin des artistes hein tant azo chrétien JDT pour nous en plaire on comprend on dit on zoye mto ngana yo sola no eza vrai parce que au moni ba fan de aza artiste tant ngana zo reconnaître que aza artiste mais na musique ya lelo afin d'azate bon on beta ba wingi 4x4 on est donc azo lukande azo gaz na sima ya moto ki balangwa le magie de temolopo pa popi soki toye na masolo yo tuningai ya ba musicien oyo ba longwe pa na biso yo lobi ke stabilité ngana oloba c'est faux par rapport à quoi pour yo amsusu zana moi loko no mo bozo tambola na ngo ngomoni mais to solo la oyo eza vrai bandeko wana hein lelo oyo emani hein to solo la vraiment bien emani ake pas présent fali poupa on comprend ake Europe c'est bien comprend c'est bien ake Europe mais Europe eza suka ya makambute dinara normalement ça sous quand même makambuté mais eza loko musicien nyonso arrivaka yango question na ke place boye moi stabilité moi ba voyage ça non oui musicien nyonso arrivaka yango na okendeti na malembe dinara lelo oyo pas présent we ranson c'est bon biso lelo oyo totikalaki et pas présent JDT molopo pa popi tokangi maboko te musala na biso yango lelo ezo futa biso ngana beti 10 ans pene na président na ngai lelo longolanga na via makolo lelo oyo baninga oyo totikala na bango lelo ya olobate ba voyage ezali ba passeport déjà bimaki ya baninga musu bien si ngana ya na orchestre oyo na ba passeport na ngana ya na orchestre oyo déjà na vivre bien mais président nga abakisela nga nguya abakisela nga nguya longolanga na via makolo longolanga na ba via koela ba transport mais lelo bato zolo ba keto musu na ba orchestre wana okende pe mikili mais mikili ngolo bateke so oye a oyemba mo sombi lupango aoya pe boye stabilité un pas to boyité mais tango yo oye hein tango yo oye utimi kilo ye totalat oh lancer défi na bango te défi te na bitango yo utimi kilo ye ndeto totala ke no mikili ngo genda osala nini genda osala bo genda ozongisa boye parce que c'est bien président Fally pendenga za na Europe après concert après na ba carte na osala tango oya na oya zaki na ngo 8 akoma ta musu na 10 vitesse agir la nene mwana ngane na bonaka fier na président na JDT pa popi parce que patience na ngai na bandeko to tikala na orchestre yango zo futa biso lelo tozo mata ba avion yango moni lelo ndenge bonaka fier tango ba ninga bazo sa répétition na lemba salongo na résidence bisika to sa répétition na vandi mupanzi na tema kolo likolo mutu nyonso zo ya donc ya vosola na mission fo banana ngai parce que ngane na za wana likofi ya mouvement donc naza wana donc morote ya mouvement donc yango moni ba mettre fisson tremblement na ba Paris bandima ngai ba logi bajo na kati États-Unis bandima ngai na kati ya Montréal pardon bandima ngai donc ngana za wana pona ko loba malamu na oyo mutu asali malamu pene ya président na ngai soki olobi mabenga pe na roya wana na loba mabe parce que pas na ngai l'été existera te pas na ngai l'été existera te parce que nazana batu ya makasi na mboka au Congo nazana batu ya makasi na Liban na mboka donc nazana batu ya makasi partout et pas na ngai l'été existera na ngoteke ono lo bagyo ono na robomba petuana oto na robomba bafi banza rien na ibena ba banquier le roi ba shagi les banquiers on comprend naza pire petit ya Willy Moucheni code mondial le patron Bogos Abed Achou yebisanga sikoto musu yo na musique ya Congo bato wana oyeba ino na bango te na musique ya Congo sila na ode ya bandakala ale yo yobo ya président na ngale na tiki pe ka machine ka nengwa ah mais c'est que yo comprend nos musique yango te bengelanga mama leki yenda na place mama na komyo wana ngai te ba mzele bazo bimisa ba maya misu bazo lela biso mibali tozo beta maboko na ba mesa ah nzambe JDT molopo azala ka envie nzambe muto fazala yango moni na sepela to na ba fanatique so ba komelanga ba message ba benga président na JDT molopo ange
babengaki ange bamonaka ye donc aza mutu moko boye non yango moni baninga na ye bazokoka dimension ya beauté na ye te bazokoka dimension ya musala na ye te yango moni baza se bavarder contre ye donc moni baninga na ye bazo créer ba problème ba makambo yekuta yebi na ye te donc bazosala kaka tout pona ko kitisa kombo ko kitisa image ya artiste JDT Molopwe mais artiste azana toujours pona osela bino musala yango tozo bisaka kana bana poto bana kini bana monde entier kala mingi te bozo album na bino ganga film na ba plateforme et tout donc bozo attend ya télécharger déjà banzembo o to telebino bo betaka ka JDT Molopwe roi marquis nde bo okuta banzembo eza wana love plus folie ancien démon couloir de la mort donc on a reçu biso na oui déjà non plus on soit temps et on peut sa numéro de téléphone question na ya suka photo kabwana na yo maman yo elenga mabe te na moyo la ke mabete question na déjà ya suka photo kabwana yo to kota na actualité zo battre les sous record on a actualité ya coronavirus concernant président Ferregola na petit na ye Robinho Mundibu selon yo conseil ni ko pesa bango kota la Robinho Mundibu lobi que non pour le moment yem tazana succès koleka Ferregola yo kolobale azana succès koleka président Ferregola pour le moment na ndinga lelo nzambalola musique yo makambo elukela biso ngai bon pour nous abandonner la question na yo premièrement on a pris sinon mbote na Rodrigue Feman mulati si ya solo ya ba chaussure na profiter pe mbala mona pe sambote na José Ndombasi le pétrolier Yannick Sadik mutaozo so na ngai kala minute donc na betaka AR wana na Europe quoi pour 2 mois au JDT au Samambouté yango wana ba Yannick Sadik lelo bazo so na ngai Robinho Mundibu vraiment c'est pela na musique na yo za jeune mo travaillera bien pour nga on travaillera bien mais comment na ningo mo kumbela mamango eke kitoko te omoni ba Ferregola wana baza bato basali ya trop na musique na biso Congo omona ba maestro Suzy Kaseya a telema pendant 30 minutes na studio azoka président Ferregola abi non abi Petro aza génie omona maestro ona oloba wana Suzy Kaseya aza mutu munene na musique na biso Congo mais andima Ferregola abi non mutu aza génie bongo siko pourquoi pas yo Robinho Mundibu musicien oyo bimi lobby okende ko ignorer yaya na yo oyo abima déjà avant yo omona ngote ke ozokanga makambo na yo o comprendre okanga makambo na yo pona ngai conseil na opesa na ye ka émission alekaka azongaka wana a retirer ba parole na ye eza moi pasi parce que natala ki lisusu vidéo émission asala ki na avec un frère Nabosani Kombo natala ki vidéo wana aloba ki yango lisusu alobi ye a manqué Ferregola te mais alobi de vérité parce que eza moi ayoka ki pasi mon boy comment est possible Ferregola koleka na émission ba ebisi ye mbanzembo Robinho Mundibu Ferregola ye biango tandis que nzembo na ye eza na ba vu ebele na YouTube koleka ya Ferregola abandela ki ngo lisusu kasi yango na lobi boyeti omoni na ba musique yango lelo soki dozo pesa ba accès na ba nyonso eza mabe vous comprenez tant le président Ferregola a reconnaître yote tant le président Ferregola a reconnaître yote Robinho Mundibu mais il faut mon ango normal aza yaya aza mukolo c'est un grand vous comprenez mais tant yo olingi siko o toucher les sous que no bandasko ça aura polémique na mukolo mo boy le rôle la président Ferregola wana siko komi manquement na mukatio mukena mona isusu Kofi Olomide que je salue en passant abeta ngope fali pupa abeta nzembo nyoso fali ayemba mais alobi nini nzembo oyeba ya fali zara ya miesta mais on a fait retour pe ya fali kupate fali alobaka te parce que donc par rapport ya marambona nyonso ngolo bani fali amona maele donc président Robinho Mundibu il fallait yope au garder silence parce que qu'on répondre grand na musique ya Congo le rôle la Ferregola pour répondre na ba ndenge yo kumbela ki yango ke non oleki ye na ba vie eza musique ita
o ba vinga na ndima na ngango te ba vinga non vie be a succès te ba vie le ba mo sombango yo bité somba ba vie oui ba vie ba mo sombango musique ezandeke non betela biso martyr tondisa martyr betela biso stade nini stade de France betela biso hôtel arena tondisa yango wana ne musique. On comprend. Mais ce qui musique yo lingo c'est la biso que non y a ba polémique y a ba YouTube wana que yo sali boye pour faire wala de Robino aza bon na musique ya Congo abosaka bien et loko efongolela yenzela soki atamboli ne bina fila otambola wana olo ba vérité. On comprend parce que ngata on a les kara na batando ike na bino na bangaka kachote na bangaka pe muto otemsanga na nzela te parce que ngamona nazana ancien lutteur nazana ancien judoka nazana susu ancien boxeur donc na bangaka elo monte mais na pesaka batunde ba conseil même bandeko uta koloba wana na pesaki ba conseil pe ba conseil na kolemba ko pesa bango te parce que tokutana na bango na ba RTNC tokutana na bango na ba chaîne ebele ya mboka na biso Congo. Mutu moko te otika loloba yo mettre na ya meka o sala boyebote parce que afana chuba o clé na ko travailler non pona l'action que na vanda na leader o azana beauté aller JDT par Popi mais à format pe biso parce que yemo non mettre plein. En tout cas, merci, nous sommes déjà à la fin. Tout ce qu'on est déjà dans la émission pour nous contacter bino bazwa bino borsala ndé numéro de téléphone et puis ba dédicace na yo to kawana. Ouais, pour na batu o bazana besoin ba contacter biso beaucoup plus. Bato bazana besoin ba bima na album na bango o ba ozela gank ya film album ozo ya mabe makasi madame na ko sayote non album ozo ya na moto mususu donc nazo senga na bato ya mbongo lo ba patron des patrons à Bedachou les patrons bogos bato mbongo lo ba José Ndombasi les pétroliers bato mbongo lo ba ya Willy Musheni bo soutenir disque o album ozo ya na moto na nenga mukete JDT Molopo par Popi azawana dispo pour na bino nyosu borozoyer na plus 243 89 62 35 21 plus 243 89 62 35 21 borozoyer information tout orchestre toujours répété chaque mardi mercredi na lemba salongo na résidence à Mokonzi bisko wapi tozo zwa temps ya ko coller ba chant bisko wapi tozo zwa temps ya ko bakisa su ba mayele omoni mais na minute to stopper no ba répétition yo ebika mamba ba pandémie oyo to stopper ba répétition yango mingi na osengaka na ba fanatique na biso bo s'abonner na chaîne na bino JDT Molopo Roi Marquis toza wana po na bino biso ba na bino to kanyi maboko te preuve ane bo mona ne musala ezo salama na ebité so na kopesa ba mbote na batinanga oui c'est normal ouais na pesi mbote na ambassadeur Ange Mwamba. Donc bambote ya to na pesi su bambote na kiwi moto pamba muto asala biso site ya kitoko na Mimosa Plaza na pesi bambote lisusu ya mingi na Rodrigue Feman molati sa solo ya ba chaussure Shaggy les banquiers maître Fiston Tremblement na kati ya Paris na pesi su bambote na Griffith de Guerre Masanangai Gloris Code à l'international na pesi lisu bambote ya to na petit na ngai grâce ya Mundibu marché central pardon na pesi su mbote na Emani Ndongala na kati ya Maroc wana na pesi su bambote na Lidi Sadiki wana mwana ya Yannick Sadiki moto moko bien moto azosala nga makambo donc na obetaka AR na Europe wana donc na makasi ya Yannick Sadiki. Donc il y a écouté raté parce que ça l'a déjà ébélé na pesi sou ba mbote na ngai ya trona ya Willy Musheni ya Willy Musheni masana ngai Pisha Kimu na kati ya Paris wana ba mbote ya trop José de Londres Sida Bilele parce que ngana ra moi trop entouré na artiste et comédien José de Londres Sida Bilele mutunanga kati Igor 2 minutes le phénomène l'a dit Esobé la roi du rire quoi. Merci beaucoup. Bambote pe na yo, merci pe na accueil vraiment kitoko émission bien quoi. Donc mingi to senga na ba fanatique ya JDT Molopo par Popi. Ba tout bolinga musique ya moto ki balango le JDT Molopo. Biso nyonso to s'abonner awa na référence TV. Donc vite
ba fanatique tout o ya biso donc bo s'abonner awa be émission bien ya la rende awa ba programme na biso tout bo landela ngo awa parce que na biso mandefu quoi nulle part ailleurs. OK, merci beaucoup. Ouais, merci. Merci beaucoup Nabino tout vos ala qui branché connecté pour na Kolanda biso. Là je vois Pati Makasi garçon de Paris. Pourquoi pas Lionel Tiamala oza ki bongo na sima ya caméra bino tout bolingaka ora dimanda. Beau s'abonner. On se revoit à la prochaine numéro. Mami de nous donc de gros bisous. Bambo Tebele place aux Ali. Babi mode confinement toujours surtout. Donc Christian Kedzo. On se revoit à la prochaine numéro. Merci.